kosenga na bandeko nyonso ya baeglise oyo bazwa esengo na bango parce que bokunda bitumba na bino bino kosalaka misala na bino eyebani na miso ya bato. Alors oyo akondima ngo te fo azala motema malamu te mpona oyo akondima ngo biso toboyi kozala na boyo baza mitema malamu te mpona oyo akondima mosala ezosala amolai toleki lelo tozwi projet ya comprendre message tozenango mpe andimi message mpe projet andimi mokota lelo c'est inattendu ezalaki mpona bato batante nango te parce que tokeye na bamakambo ebele bafondasi ebele biloko wana mpe projet andimi mpe masina mokoto je m'étonne si on peut suivre dans l'école. Ibomoni lelo uzana mwanzi te motindami te melongi ya tata uzana ngwa biso tokoloba Kongo mokolo lelo esepela mpe Kongo ya bakoko, Kongo ya kimpavita, Kongo ya kimbangu, Kongo ya bangunza, Kongo ya liloba, Kongo ezali Kongo ya basambeli tika. Avant de commencer, nous allons nous convier d'abord dans une prière. L'éminence Moufane va nous conduire de la prière. Après, on va annoncer le programme.
les mains nous est portée. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir accordé cette opportunité. De l'événement de la vérité, de l'événement de la justice, Seigneur, que Dieu a inspiré pour qu'il puisse organiser cette grandiose cérémonie religieuse à l'occasion de la signature des protocoles d'accord des nouvelles confessions religieuses qu'ils viennent d'accepter volontairement avec l'amour de Dieu. Seigneur, bénis-les. Accompagnez-les dans toutes les activités qu'il va faire sur cette terre. Ne l'oubliez pas. Protégez-les, Seigneur. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que au-delà de là que je m'y mette. Mais nous savons qu'avec votre puissance, avec votre miséricorde, notre président, nous allons toujours l'accompagner. Au nom du Père, du Fils. Amen. Merci. On nous asseoir. Avec l'autorisation d'Israël Kamba, nous allons vous annoncer le petit programme par rapport à cette activité. Comme l'éminence a introduit dans sa prière, après un long parcours de temps, aujourd'hui, la plateforme de confession religieuse est tout à fait heureuse de recevoir 3 confessions religieuses qui viennent s'ajouter sur la liste. Et la première partie va porter sur la lecture du procès verbal d'adhésion de ces 3 confessions religieuses, ces 3 communautés religieuses qui deviennent confessions membres des plateformes de confession de la République du Congo. Et aussitôt que la lecture sera faite par le rapporteur de la plateforme des confessions religieuses, il y aura la prière de clôture, bien entendu par le président de la plateforme des confessions religieuses, le général, et par la suite, ce sera la signature. Donc, avant la prière, il y aura la signature du document, excusez-moi, et après la signature donc, du procès verbal de l'adhésion qui a été conforme à la procédure telle que prévue par la charte de confession religieuse en République du Congo. On aura la prière. Et après la prière, le petit cocktail est prévu. Alors sans tarder, j'invite le rapporteur de la plateforme de confession religieuse, l'apôtre Moïse Kabongo, de nous donner lecture du procès verbal d'adhésion de ces 3 communautés confessionnelles au sein de la plateforme. Et ensuite, on va passer à la signature. De la parole. Éminence, chef de confession religieuse, et membre de la plénière de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse. Nous procédons maintenant à la lecture du procès verbal d'adhésion des 3 communautés religieuses à la plateforme des confessions religieuses. République démocratique du Congo, plateforme des confessions religieuses. Procès verbal d'adhésion des 3 communautés religieuses à la plateforme des confessions religieuses. L'an 2022, le 27e jour du mois de mai, nous,
chefs des confessions religieuses réunis au sein de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Vu la charte de la plateforme des confessions religieuses, dans spécialement son exposé des motifs, ainsi que dans son préambule, considérant spécialement les articles 10, 11 et 12 de la charte qui traitent respectivement des membres effectifs, de l'adhésion des nouveaux membres et de la période probatoire. Vu la demande introduite par chacune des confessions religieuses requérantes auprès de la plateforme, considérant l'intérêt et l'engagement éprouvé par chacune de ces trois communautés religieuses. Attendu qu'à l'issue de l'étude minutieuse concluante des dossiers sur la doctrine de chacune de ces trois communautés religieuses, et ce, après une période probatoire dépassant largement les 3 années prévues par la charte, vit le procès verbal de la réunion de la plateforme des confessions religieuses du 7 décembre 2001, statuant sur la demande d'adhésion de chacune des 3 communautés religieuses visées, considérant la décision unanime prise par toutes les confessions religieuses présentes, membres effectifs de la plateforme, à la suite de ces 3 demandes. Attendu qu'il y a lieu d'entériner la décision de la plénière de la plateforme des confessions religieuses par l'établissement d'un procès verbal d'adhésion de ces 3 communautés religieuses requérantes à ce jour, avons adopté à l'unanimité l'adhésion des confessions religieuses requérantes, si après dénommées comme membres de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Il s'agit 1. de l'église Liloba Nanzambe. 2. Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo Koneiko. 3. Confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Mpeva Yalongo. En foi de quoi avons établi à la date mentionnée le présent procès verbal en 2 exemplaires pour chacune des confessions religieuses requérantes pour valoir ce qui est de droit. Les confessions religieuses, membres effectifs de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, il s'agit de l'Église du Réveil du Congo ERC, représentée par évêque général Dodo Issel Kamba Balanganay, représentant légal et président national et président de la plateforme. 2. Communauté islamique en RD Congo Komiko, représentée par Cheikh Abdallah Mangala Louaba, imam représentant légal et vice-président de la plateforme. 3. Église Kimbangiste, représentée par le révérend Moudoudou Don Paulo Kovei, représentant légal et premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'Église. 4. Armée du Salut, représentée par colonel Daniel Moukoko, chef du territoire et représentant légal. Église orthodoxe, représentée par Père Claude Mbaye Mbaye, vicaire épiscopal. L'Union des églises indépendantes du Congo, représentée par Monseigneur Simon Zinga Maluka, représentant légal et président national. Les confessions religieuses adhérentes à la plateforme Église Iloba Nanzambe, représentée par son éminence prophète Dominique Kondé Mpolo, fondateur et représentant légal. 2. Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, Koneiko, représentée par éminence Monseigneur Fummapanda Malamba Zéphirin, président national et représentant légal. 3. Confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Mpeve Yalongo, représentée par son éminence ambassadeur Mangele Lubasa, chef suprême, président général et représentant légal, fait à Kinshasa aujourd'hui, le 27 mai 2022.
Je vous remercie. Merci pour la lecture. Alors nous allons inviter d'abord Attention, madame. les gens de la plateforme. Attention, attention. L'évêque général de Bokamba, qui passe pour la signature du procès verbal. Protocole. Alors, il sera suivi par le représentant local chez Abdallah de Mangala, de la communauté islamique en Égypte. Nous invitons votre assassiné. Nous invitons Monseigneur Prima, le porteur légal des lieux des églises indépendantes du Congo, passer aussi pour la signature. Vous allez constater que le représentant de l'église humaniste est empêché, tout comme aussi celui de l'armée du salut qui reçoit un grand cadre de la profession religieuse aujourd'hui même, qui passeront pour compléter pour les membres effectifs de la plateforme de profession religieuse. À présent, nous allons maintenant inviter les membres adhérents à passer, signer chacun à son tour. Et nous invitons l'éminence prophète de Poney pour l'église de Manzambe à signer le procès verbal.
Nous invitons Monseigneur et l'éminence Monseigneur Fumupanda, professeur religieuse nationale des Églises indépendantes au Congo, pour pouvoir signer aussi le procès verbal. Enfin, nous invitons l'éminence ambassadeur Mangele Sibastasa, représentant légal de confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bango appelle de Longo, à apposer également sa signature. Alors, ce qui commence bien finit bien. Bien. Merci à vous, nos amis de la presse. Merci de bien vouloir vous déplacer et venir voir ce que nous faisons. Déjà, nous vous présentons notre nouvelle adresse. C'est ici que se tiennent ces assises. Se trouve notre nouvelle adresse pour la plateforme des confessions religieuses et la CIME en particulier. Dieu l'a voulu ainsi le jour arrêté et préparé par lui. Ça fait environ 6 mois que nous sommes en train de traiter ces dossiers. Si j'ai dit traiter le dossier, c'est parce que on devait prendre soin de pouvoir nous rassurer que ce qu'il fallait faire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il est vrai que dans le cadre de la plateforme, il y a notre charte qui nous régit, qui pratiquement constitue pour nous une constitution pour le cas d'un pays. C'est pour nous une réglementation, une lettre de convention qui nous permet, n'est-ce pas, de fonctionner en tenant compte des règles et de certaines lois pour nous mettre ensemble. Et dans cette charte, il nous a été dit que, encore, la charte elle-même stipule que pour accepter une autre confession religieuse au sein de la plateforme, il faudrait que celle-ci soit d'abord préalable parrainée par une autre confession qui est déjà au sein de la plateforme et que celle-ci ait passé au moins 3 ans d'exercice tout en assistant à ce que nous faisons jusqu'au jour de la confirmation de sa place. Eh bien, nous vous informons que toutes ces 3 communautés que voici, qui détiennent déjà les documents de manière officielle auprès du ministère de la Justice et du garde-sceaux, ont commencé à nous visiter, nous fréquenter, participer avec nous. D'autres décisions, ça fait plus de 3 ans. Ce qui nous a permis en ce jour de confirmer et de dire ouvertement que nous pensons qu'il est temps que les dignes fils de ce pays se mettent ensemble, chacun dans son domaine, pour pouvoir avancer notre nation, notre cher et beau pays. Il est vrai que nos prérogatives, ou encore
Notre mission en tant qu'homme d'église va au-delà de la nation. Nous allons même dans d'autres pays et d'autres continents. Mais au préalable, nous commençons par prendre nos responsabilités au sein de notre nation. Et on est resté longtemps fermé. Question pour nous d'étudier plusieurs cas jusqu'à ce que l'on pense qu'il est temps de pouvoir ramener les autres afin de nous rendre efficaces dans notre exercice, car chacun de ces chefs que voici a une responsabilité face à cette population congolaise d'enseigner le civisme en sa manière, d'enseigner la parole de Dieu de manière assez particulière selon la vocation et l'appel reçu. Et on n'a pas besoin de le présenter ici. Les gens connaissent tous ces chefs, mais au sein de nous, en tant que plateforme, nous avons estimé que le moment était propice, était venu pour que nous puissions leur reconnaître leur place au sein de nous. Respect pour le travail qu'ils font, et je pense qu'il est temps de les encourager et de mener notre plaidoyer auprès des instances indiquées pour pouvoir leur donner tous leurs droits en tant que confession religieuse, chose déjà reconnue de par les documents qu'ils détiennent. Ici, je tiens à vous le signaler officiellement pour ne pas être surpris de voir que de temps en temps, nous serons en train de nous réunir avec ces visages que voici pour de certaines décisions concernant les églises. Nous ne voulons pas laisser les gens en dehors de certaines décisions qu'il faudrait prendre, aussi solennelles que celles-ci puissent être. Mais il faudrait aussi signaler que ça, c'est le formalisme, ou encore la formalité que nous sommes en train de remplir au niveau du protocole et des CPV que venait de lire tout à l'heure le rapporteur. Mais nous préparons un grand jour où nous allons recevoir toutes ces communautés, toutes ces confessions religieuses ici représentées dans un lieu public. Et c'est là que vous verrez la capacité de chacun de mobiliser et de convaincre cette population dans une lutte pour la paix et l'avancement de notre nation. Et là, nous estimons qu'il est temps de reconnaître les valeurs de chacune des confessions, chacune des communautés et chacun des chefs. Et ici, nous ne faisons que remplir notre devoir, le devoir citoyen et le devoir des clergés en même temps. Alors, nakolobango na lingala pona koloba te touti ko signer awa mikanda mpona koloba te tango ekoki mpo toyeba bato nyonso basalaka mosala na mboka na biso lokola banganga nzambe kopesa bango mpe esika pamba te na katikati ya plateforme na biso ya confession religieuse, ya baconfession religieuse tozalaki moins limité par rapport ya mibeko oyo etambusaka biso mokando etambusaka biso tobengi yango charte wana elobi te mpo lingomba moko ya makambo ya nzambe erejoindre biso eya katikati na biso esengeli te moko ya bamangombo ezalaka deja na katikati ya plateforme oyo ekamba bango bongo ekotisa yango mpe nsima la confession wana to lingomba wana ya makambo ya nzambe esengeli efanda na biso mbula misato na nsima ya mbula misato oyo biso kofanda na bango koyekola bango nde tokokisika kokonfirme koloba te tondimi bango katikati na biso awa tosengeli koyebisa na bato baikere bakolanda biso epai nyonso ete
bandeko nyonso bomoni awa bazali ya kolakisa lisusu te epai na bato eleki deja mvula misato oyo tosi tofandaka na bango tosololaka mwa makambo ebele bayebi maso esalamaka awa biso mpe toyebi bango malamu kolanda na mosala ya lokumu oyo bakosala epai nyonso babengami mpe na bato nyonso oyo bakondima bango na misala bango basalaka na nkombo ya Nzambe Tata. Nde boye tolobaki te lokola mvula misato esi eleki esengelaki kaka tofanda na mesa sika toloba bandeko boyaka ya kobombana te mpo bato nyonso bayeba te toza lisanga mpona kotambusa mboka na biso na mibeko ndenge esengeli mpe na misala na biso ndenge moko na moko esengeli ya sala mpe na yango tolobaki te tokosine mikanda lelo mpe mikolo ekoyaka tokoyamba bandeko nyonso na bamangomba na biso nyonso na bipai moko ya polele bato nyonso bakomona bakoya na bandimi na bango bato nyonso bakoya na bandimi na bango boya réveil na bandimi na bango boya musulman na bandimi na bango boya orthodoxe na bandimi na bango boya bangunza na bandimi na bango bango nyonso liloba na bandimi na bango tokokuta na biso nyonso na esika moko nayebi te soki ezala na esika ekoka kocontenir biso nyonso na esika wana me tokosala yango mpo tolakisa na mokili te tokoki kofanda ensemble biso banso mpona komema mboka na biso liboso nasengeli kobakisa eloko moko oyo biso tozokotia katikati na biso oyo totiaka na plateforme na biso totiaka liboso nyonso kobanga Nzambe mpe bolingo katikati na biso nakanisi te soki tokotambola na mibeko ya bolingo nde geste ya bolingo yango oyo koloba na bandeko te ntango ekoki tosanganaka ensemble mpe lokola lete esi endima bango mpe pesa bango mikanda ndenge moko na boyo baza katikati na biso deja basalaka biso tozo reconnaître kaka yango mpe kosala le reste ya démarche mpo te totalisa epai ya bayi nyonso epai ya mbulamatari ke tondimi tozala ensemble mpo moto nyonso ajure na badroit na ye ndenge esengeli et surtout koreconnaître force mpe capacité na bango mpona kokamba mboka na biso mpe komema makambo nyonso liboso donc towana esengo ya koyamba bandeko na miso na bino mpe kosenga na bino botia biso maboko po ete tokenda liboso Nzambe apambola mboka ya Congo. Merci. Alors, après ce mot sage, abondant, qui rappelle le parcours, nous allons nous convier nous tous à la prière de bénédiction qui sera faite par l'évêque général lui-même. Gardons un instant de prière. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons infiniment grâce. Bénissons ton Saint-Nom et ta fidélité. Merci de nous avoir témoigné cette grâce. Merci, ô Dieu, de nous faire du bien, de ramener nos frères vers nous. Merci d'ouvrir ces portes en leur faveur. Nous les accueillons en amour, en frères et en famille. Nous déclarons ce moment béni par ta main puissante, ô Adonai, par ta droite, le Dieu Tout-Puissant. Que ce moment précieux soit capitalisé pour avancer les institutions de notre pays, en commençant par cette institution qui est l'Église, qui est une institution d'appui à la démocratie. Nous croyons que nous ferons bon chemin par ta grâce. Merci pour ta main qui nous accompagne. Et j'ai prié ainsi dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, merci. Si vous pouvez,
on est avec le protocole, celui-ci va passer par ici. Donc, détendons-nous, mais restons sur place pour un petit cocktail. Merci. C'est kuna na bokonzi walikolo. C'est kuna na bokonzi walikolo. Mabota na mokili bakoyangela lilako na tata bakotongwa na mokonzi na kembo nguya na yawe ekozala na bango mikonzi na mabota na mokili bakoyangela lilako na tata bakotongwa na mokonzi na kembo nguya na yawe ekozala na bango. Plusieurs années, excellence, les lois n'a monté ma malam pour reconnaître la confession religieuse, Oyo Ezala combattu sans polémique. Les lois plaisir au monde entier, surtout Bandeko Alimba. Na Bandeko Bangunza, Amoni, Ntema malam Oya yo, Yakozala vrai papa, vrai Moussa Nzambe, Yakondima Bandeko, malgré ba doctrine na bango. Le langage na yo esali malamu elakisi kibondeko na yo na batu nyonso o peut-être bakombata yo nini bandeko ya église do bana nzambe pe bandeko ya bangunza na bandeko oyo yambi o lelo confession religieuse bandeko musuku balia bango bambongo ebele kota bima pour na makambo e salama et après lelo la vérité c'est que lelo on a posé la vraie na sali eloko moko te pour l'église loba ezala oyo eza nantika église oyo ebunda bitumba nango yango moko mpe eza na place nango bangunza nyonso bayebi efficacité na bango na mboka oyo bamvula na bamvula nakanisi ke eza kaka ndenge olobi ke kozala na mwa honnêteté ya koyeba ke moto tel azomérite place tel nakanisi ke eloko nakokoloba kaka ngo wana nayebi ke nandimi mpe te ke bato bazalaki kala baboyaki kosala yango mais peut-être mwa négligence kaka mwa lelo likambo lelo ekomi lobi wana mais nakanisi te baza na place na bango na mboka oyo mpe na badécision nyonso ezozwama baza na bisika na bango nakanisi ke ezalaki kaka travail ya korapele honnêteté na biso ndenge esengeli ezala na kosenga na bandeko nyonso ya baeglise oyo bazwa esengo na bango parce que bobunda bitumba na bino moko bosalaka misala na bino eyebani na miso ya bato. Alors oyo akondima ngo te ifo azala motema malamu te mpona koboya kondima ngo biso toboyi kozala na boyo baza na mitema malamu te mpona koboya kondima mosala ezosala mabe ndimami na bato makambo nyonso eza malamu nakanisi te oza obstacle te problème ekozala te nakanisi ke mokolo tokoyamba bandeko nyonso ekosangana na bisika moko libanda bakomona ke toza bato konéglige te pourkui bokoboya kondima bato bongo nakanisi ke ndeka nazoloba nakanisi ke ekozala beaucoup plus facile bakoboya biso ata na esika moko te mpona bandeko bazwa place na bango eza impossible eboyama donc bozala rassuré que ezokende botina protocole d'état place na bango ezali et na avenir toza na esengo mpo
eza une force etikalaki libanda oyo toza nango besoin mpona pouvoir passer mboka na biso. Sa grandesse spirituelle devant son éminence nino koloba po nayebi ke obundisami bitumba mingi na makambo oyo etio moko mondiala na remercie kaka bon Dieu na grâce apesaka na bana na ye na temps molai toleki mpe lelo tozwi mokonzi ya ye kokomprendre message toza nango mpe andimi message mpe mokonzi andimi mokola lelo c'est inattendu ezalaki na bato batante nango te parce que tokeye na bamakambo ebele basi ebele mpe lokola ke mokonzi andimi mpe basile mokolo to moi je m'étonne si la présence suis dans l'étonnement. Bon, Nzamba a commis sa makambo la paix mokonzi évêque général Toto Kamba. Et puis, tenir pour remercier le président de la République parce que dans l'époque, il y a le dossier de la charte, Nzamba a la paix mokonzi et vraiment la moussala maye. Ma bébé, la moi, comme ma père, Nzamba a la bana maye. Nzamba a la paix gouvernement. Parce que souvent, c'est ça qui est l'opportunité, mais nous avons beaucoup été. J'espère que comme nous sommes Nzamba Bougisaka Paix, à Bougisaka, la Bougisaka qui est à Bougisi, sur Rayam, Nzamba Pampa, le gouvernement, et comme la paix de Bonabiso, il y a un biso, la plateforme de confession religieuse. Nous avons attendre dès 15 jours, nous avons la confession religieuse, mais c'était inattendu que les autres commis. C'est vrai qu'on a beaucoup mérité, ne nous salue pas, mais nous allons demander à notre Dieu, après ça nous sommes cassés, tout ça toujours dans le moko, tout ça la réalisation, l'État a la mission. Parce que tu as signé bien sûr, mais nous sommes sur le terrain, nous regardons la mécanique pour le mieux travailler que pareil. Vous impressionnez dans la joie aujourd'hui parce que je ne savais pas qu'un jour on fait la confession religieuse d'État aujourd'hui. On a signé, je tiens à remercier le président de la République, son extension, M. Félicien Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que son règne, on a réussi de venir aujourd'hui confesseur religieux. Je tiens aussi à remercier son éminence, le Luc général, qui ne pas par son règne. Voilà, on est là aujourd'hui. Pour moi, je suis subjugué. Et bienvenue tout le monde. Merci. Ambassadeur Mwali Lobapoto Tozana mingi ya koloba te mokona lelo. Biso bangunza. Tozambaki mangomba nyonso banda catholique yaki na mboko protestant. Basambela liboso baya kokuta bangunza lelo tolobaki le 14 septembre na terrain Sainte-Thérèse plein bomonaki yango tolobaki motindami te mwanzo te mais Congo ezali mboka ya prophétie tokokompanie prophétie mais bomoni lelo toza na mwanzo te motindami te mais elongi ya tata toza na ngwa biso tokoloba Congo mokolo lelo esepela pe Congo ya bakoko, Congo ya Kimpavita, Congo ya Kimbangu, Congo ya Bangunza, Congo ya Liloba, Congo ezali Congo ya basambeli. Seko yoka 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 linoba na data yawe yamba yamba yema haleluya tozuwa bomoi wa seko
botala lisiko esili koyikana bandeko nanga nyonso ya mokili botala lisiko esili koyikana